Demer tala Cynthia Kapash ndenga bungiseli yo grâce temo mura de la presse na oyanga Malika basasa yo na relation na bango te mena ba petit nanga misatu oyo Malika grâce temo mura wana ta obila tika mokilezo boye me yo zo yakaka me bino fo bozala poto ebi terrain on eza te po biso na te voilà bango ba clasher yo ata bo clasher ngeza po mteme nazaka na bino merci beaucoup na linga bino na motema mais grâce na oluka okima ebise wana sikoyo loba na ye na oluka yo grâce temo na oluka yo makambo eza ya makasi. Voilà, merci beaucoup à tous les abonnés de Malika Officiel TV. Restez toujours branchés. Abonnez-vous massivement sur Malika Officiel TV. Tout ça qui n'a Cynthia Kapash, tout solo, tant que Mikolo, tant que ma fille. Tout bon, c'est Malika. Na sali mission na mpaka il faut to sa émission donc ça dit soko sa émission na mpaka il faut mikolisa okoma pe mpaka loko aye donc ça dit na minute na mikomisi pe mpaka parce que non ça émission na mutama ye makasi ako ebeke te na ebike awa ndika surtout kota ilamba yo lo papa we match yo papa we ma youtubers donc ça dit so mete la mekotaka na ebike ni no ke kuna na wopola te moi te to wana yaki na ba Louis Vuitton mais le skona ino na ninga boot te pour na ninga pe na pola te merci beaucoup à Cynthia Kapash moi ça boya tioko merci beaucoup pour na merci bagolo ba zala bien ezaka te ke ba memara Papa Hervé na mbulu yeke kenda ki futilité va te faire rebeller nga sona bona poto ba comprendre et puis ba tchana bona se ba to nyoso ba lwa wana ezaka bato a faire été ba on ba comprendre que na bato so ba sala ba faux compte et puis pour déstabiliser artiste vous appelez miso fungwamo et puis pe ba wario ba be ya ba bebe ba koti ya ba koti soko zala na wario tchaka ba voice okoma afunda ka bato tonga ka bato keba ça va voir un souci à ma bébé. Oui, on a bien en profiter. Pour les journalistes, oh, il va s'emporter. Pour que la coton a battu. Vous avez un groupe, vous préparez déjà. Comme ça, ça va pas. Tika pour vous obéir. Beaucoup savoir. On a l'émission mais madame analyse on va avoir. Il faut aux à rapidement et surtout ma groupe tel ba ngana ko mingi ko sala ngana groupe ba wario na za raté te ba wario ka te ba fan ba ko to no bela parce que ba fuitiza et belo ko lo baka so fuitiza parce que nga déjà Malika na za na groupe ba wario to nyoso ayaka pembe na mutu journaliste o ayebi que ba ko tise na groupe ba wario to lo ba voice to lo ba ko ba na biso ba yuka nga batindelenga déjà voilà to ko na otonga Cynthia Kapash bazotonga pe na ba artiste o ba soutenir bazotonga ba onsusu. Ça sert à quoi? Bah journaliste moi il est temps moqué. Eh pardon la boy va dire que non mais maman bien ça. Journaliste est temps moqué. Maman, dis-moi si que la plateau Kasi merci beaucoup bye bye bisous bye. Pardon, bisous bye, tire la bisou. En tout cas merci beaucoup na Cynthia Kapash, merci beaucoup à tous les warriors, merci beaucoup na warriors tout ba s'abonner à Freddy Lion de LB Service papa na Janely. En tout cas ba journaliste ya batango mukie ya mikolo mikie oyo bokenda ka kotonga baninga na bino ba journaliste na ba groupe pas ba warrior baza bato loko abiso c'est-à-dire donc ba mona ke yo ya kaka pona otonga Kapash yo ya kaka pona otonga mutu mobwe eza na mukolo ba ko bimisa yo toi na 2021 et na mutu mota nga mema nkolo na été mutu nyoso nga décharger mema nkolo donc c'est-à-dire tango mema nkolo o luka po décharger mama yebela temps ozaka wana na groupe wa warrior pour kenda kotonga bato toza désolé ozaka wana po benga que c'est mission une fois kaka mba moko yebite na 2021 so ba bengo susu soki na 2020 toi désolé pour na kana yo kata kovo ndo mesana kata biso a toi na tana ote bisous bye merci à tous les abonnés de Malika Officiel TV na linga bino mingi bo continuer ko s'abonner bye bye Temer na loba na bande bandeli ser oyo zo ser Kapash aza serte azuyo po ozoloba mabe po na Karine na loba na Demer tika kende no na Karine mais Demer o lobi ba français nanani nanana o blokanga o lobi ngai nde na kende na Karine o tindelanga message si mo blokenga mais tala sikoyo ser na yongo ye alingaka rando te alingaka eloko te mais alobi pe bien bato oyo aza na bango sikoyo et puis
atindi bango bapupula yo bazosala neti bapupula yo te. Yoka yo moko po comprendre. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa boyebi histoire ya Demer Nyangi na Cynthia Kapash. Me boyebi peki Demer Nyangi ne bandeli tango abandaki émission, abandako sala ne normal, mais lokola azalaki mutu kolobela Karine, alors Cynthia Kapash alokaki sala kiyaya ya facile. Basali kiyaya na leki Demer kanisa zwi ser mazwi ser te. Ngai papa robo nazala na contact na Demer, nazala pe na contact na Kapash. Bien sûr na Kapash to banako solo suste, mais nazo solo na Demer. Na komeli ebongi atika kofinga Karine Mokonzi. Baza na relation na Karine Mokonzi, mais ba wana baza ba ser na ete. Mais Demer mbala liboso a bloqué nga na lutavani nie. Amoni na komo chai panzi likolo. Nzoka panzi likolo te me na koma kinde komase panzi alongwa na makambo mabe alanda nde Karine. Alors akomela nga Claire aloba nanga bien ngai nde mutu na landa Karine ye te abloka ngai akende na ye na Kapash. Me Kapash angwe umela kite ba yokela kaka jaloux tangu akomi kolobela Fali. Alors Kapash azalaki deja wana ba keni pia na bazalaki wana. Na mbongo Miriam Mokonzi mbongo akoma kopesa ebele na Demer Nyangi na biloka mike lekaki kuna babotela ye jaloux. Alors ye pe lokola zawana azokanisa kodondwa kaka na nanani nanana bitumba liboso aganiaki na ye oyoyo ya bakeni pia na fimbo mais sikoyo ya ye oyo Cynthia Kapash lokola bitumba liboso Demer agania na ye ti siko nenga zoko koganie te, alors ye Kapash na mayele mabe na ye alobi faut utiliser sikoyo 3 filles oyo parce que yebi ke grâce temo na Demer Nyangi baza pe na guerre mais ya malili basolola kame baza na malili sikoyo yebi ke faut utiliser grâce temo mura de la presse na Marika Mania pambate bango pe mutu baza mikolo yo na rando na base basimbi niveau Kisasa obakisi ba Carmen Odia. Yango ya poni 3 wana po batage Demer Nyangi. Simanango Kapash yango alobakake o ya lingaka rando te yazana ba comportement boete makambo ebele. Me bino moko soki botali na ye moko Demer Nyangi tanga zotala azomona ke makambo oyo nga papa robo na loba na ye tango asali 8 mois na kati ya net amoni ke nazalaki na raison. Oyo pe nazoloba ne sikoyo na kati ya net intila mona nga soki naza na raison, mais ezomona na yango moko na maloba na bango na comportement na bango. Cynthia Kapash ndenge aza wana bango tu bazotake Demer sikoyo na cadre ya jalousie po site na ye emataka pe ndenge akangami na makambo ya Fali azotikela bango tante po Cynthia Kapash soka ninga lobela makambo ya Fali na bato mususu mais oyo Demer azolobela na vitesse na makambo ebele alors bango baza na tante baza ya kokale kaka mutu azokoka makambo eza fimbu na fimbu Ken Piana na Demer Nyangi. Alors Cynthia Kapash akokotika ngo te po azalaka vraiment jaloux na bandeko na ye ya basi surtout ya mibali kutu akipaka te. Yango Demer Nyangi na Cynthia Kapash en tout cas guerre ekomi ouverte. Sima nango alobaka ke baza bana mike baza baleki. Pourquoi kosala na bango guerre? Soko sala guerre yeba bozaka kaka ndenge moko. Alors Demer Nyangi awa pe nga nazokotelo te naza pe na ntina kokotelo te mposi nalakisa yo. Alors yo ndenge eza wana bunda na rando na yo
zwa biloko soko kobeba ndenge nini etali yo nga na bino tu na kokotela mutu te loba na protéger oyo anga fiancé Malika Mania po aza fiancé nanga bilamba wana nyonso alati omoni nga mutu natindaki bakoli wana nasokisi awa po tikala malamu ciao. Ne batampo ezo déranger bango coach Gisnon yazaka na Londres yasisa bato batampo ezatuli namoni na tapo coach Gisnon sisa yokatuli mama bolimo lobi bolimo olimo ozasu tobungi kobima na porte te na porte te kombangu te bulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.